En tout cas, on a biso bo excusez parce que ça fait mal hein. Au moins on montant qui na finga maman batu. Donc on va secret et na intimité na biso. Donc il y a mon ba partie dans mon nzoto na nga. Nga pe na mon ba partie dans mon nzoto ne dans la bimisa la vérité. Donc on a entendu mais depuis 2017. Donc azana nduta makasi. Pe azama moi simo boso okoto komi malamo. Donc donc na yebi ba tumuso ba mané na kati ba kikoso. Na ba toilette plutôt ya ba boîte. Vous comprenez? Donc azam muto des fois, je battre là, allo battre. Moi aussi un peu na respect au topé, bopé ça rabase. Ana ni balé, papa ba ni bazaran. Papa moi na liboso. Enga na ticket ba ya na internet fa bimi na ye amosambo. Donc akimi, amova na kasavubu. Alongo kasavubu ba komi na mbinza. Alongo mbinza pa na bandali boy. Ne kota kozwa zemi ya moi na liboso papa bango papa moi na za chargeur. Na chargeur mituka awa. Na molar chargeur ya mituka na molar on ba sho ba kangabo côté ba famille lotoko ne zemi na maman bongo kota ada mona mon si moi souffrir trop na vie pe na famille munene nini maman na bongo te ka lotoko bana résidence obi ke bana résidence na cité verte famille ngana yebi mona rai oui ngana zo bisayo ke j'ai chaud ngai na na olali na kati mituka na batineli ya bandal moi si mo boya ya soif nga na nozo ekatula soif so na meli ba kon na nga na ti ba drink na nga na juillet on prend nga na ti ko foutele jamais chambre ton autre meneka na kata car na ngai on pas tolo ba ba vérité parce que e ko no simba ba point mo boye e mo bo a mo sanga to sani mambo bele to longo Charlie Prince a yebi era aussi ma bagolo era aussi ma faire automatiquement aussi ma biso ngati nga na fana boso bolongwa na chaîne bolongwa bo a etali ete chaîne na yenen ese bagolo ba s'abonner na chaîne partie te za sans impact mais avant bila ke mabe Charlie Prince abimana camarade maman na ye d'ailleurs on moni vie na ye camarade na bakobimana ba maman mikolo on prend nga pena pona répondre ye bien allo ngwana onu na ndako wana ba futela repa mama na mukolo nga mone mama mo mukolo makasi mama na roza za ba 75 80 ba 75 78 ans batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinote a chelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir. Nababonini sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission Nabino, les news de Joyce. Hein. Les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous Labino. Bah, actualité news, c'est Zaranatara pour nous Labino. Rien que la vérité. Ah, à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armand de mon cœur. Je dis encore bonjour à mon papa, à mon boss, papa Clovis. Hein. Je dis bonjour à Saint-Patrick Ponce, moi, na général Maël. Bon séjour na Kinshasa, place aux Ali. Bonjour à Bruno Lubika Mbongo, ya propre pas na Mbongo, c'était Zarate. Bonjour à Willy Mouchen, le vrai Nzeta Pakebo. Bonjour maman. Et bon séjour, Nakata Mabele, déjà, vous êtes déjà de retour. Bonjour, Nabino Solingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazaraka Kapono Salé, Labino Moussala. Le lot dans Zalanga, mon côté, je reste pour vous, Elvis Lianfou. Par rapport à l'actualité, par rapport, il n'y a rien que la vérité. Par rapport, il y a par rapport. Bon, mais quand même, supporter, bisous na banda, pour émission, les lots, vraiment, rosala. Vérité plus que vérité. Pour vérité, on te roloba, les lots, rosala, vraiment, ma cassi. Et soit bien peut-être na banda, coupe biso Congo et Sengo. Toi, raka, la vérité, na biso. Abonnez-vous massivement, bana monde entier. Bon, s'abonner massivement na Congo et Sengo. Opération 30K. Nana besoin, si tu comme le 23 août, tu CP là, tu as déjà ma poudre.
Opération 30K, abonnez-vous massivement na Congo Sengo. So Zara na besoin ya Joyce Tumba Zara toujours na Congo Sengo. Bo se petit sanga, bo s'abonner. Na Senga na Armel, fongole langa caméra, na ba invité na Elvis Liaf. Bonjour. Ouais, bonjour Joyce, bonjour na batutu ba Holanda biso. Pe bonjour na ba Gaulois, na ba Gauloise, ba Galiator tout ba Holanda biso. Pe nazo profiter na occasion pe sa mote na pas ouri ya Papa V Bataring numéro 1. La musique na biso à Congo, on est à propos tenu en Ngai. Numéro 1, la musique à Congo, c'est fait rigola. On a dit que on a biso dadi à cause de 40%, mais c'est 60. À cela on a moni pe mon confrère Pessi Solo. La musique faut de. Dans mon ami ça comme Pessi Solo. La musique vraiment à ça la musala kitoko. Pourquoi pas na venanga Merleba ou à cela na Ngai na Poussel wana. Pourquoi pas na Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire à Zola Nangai, tu vas vraiment ébélé ba Gaulois ba sepela na Elvis Siaf parce que ba yebi qui attaque na défense yo. Donc ce refini maman a ferré na 12h juste avant de ma 12h5 minutes ngana yenga pe na fini maman bino. On comprend. Donc il y a un monique, monité maman joie chaud sili na sili c'est déjà la bimisi ba vérité nyon. Elvis c'est photo comme d'abord wana. Tout monde qui gèle sur le cas qui lobby que maman a fait rigola, abimana ba musicien, maman a fait rigola za maman ma bé as exemplaire te kindumbo ya sala okoko lo ba d'abord ni na ba dire wana. Mais ngai na somo la na émission na sala qui pas na global Moscou pas Moscou na chaîne Moscou. Na lobby c'est la vérité. Au moins ninga na robe émission mais tellement touché ba point mo ngas na linga raté. A touché faire rigola. Ngakuna lo bagende ko nanga sozo bunatana faire rigola na kangande ko na maboko na ko itena se faire amater la bête makofi. Non, ba intimité ngana gestion na bomba kyango. Cette fois-ci na bimission. Intimité ko za nini toujours à faire intimité. Ngana ndola la gestion na kata mutuka. Muta baby sa mutuka na se gestion. Ti ngana zo mutuka na ngana emateli ba mabanga ti na te kango. Ngani adaki moi si a soif. Moi si na ngai. Gestion moi si a soif. Vous comprenez? J'ai choisi yobise minende kota. Maman na bango mute kilo toko. Kota rai na se na rai. Ba papa na ba osoma mato ba lotoko. Wana ne ba senta maman bango. Omoni ba basho ba kangabo. Côté pas me lotoko. Ne zem na maman bango kota. Adam mon moi souvent souffrir toute la vie. Pe na ba na famille munene. Famille munene nini? Maman na bango te ka lotoko. Ba na résidence na. Obi ke ba na résidence na cité verte famille. Ngana yebi mo na rai. Oui. Ngana zo bisa yo ke. Jesho ngai na olala na kati mituka. Na batineli ya bandal. Moi si mo boya ya soif ngana no zo katula soif. So na meli balcon na nga na ti ba ding na nga na juillet. On prend na ti ko foutele jamais chambre ton autre manière na kati car na ngai. On doit pas tout le bagage la vérité parce que on négocie ba point mo boy mo ah moi c'est na to sani mambo belé to longo na ne ba se mena bimi sangote depuis 2017 ton no vivre na. On prend depuis 2017 na ba mutu kana ngai yaka wana na 2017 déjà donc on a bimana mais jamais na l'examen Rambo donc ce qui na bimi sango boy et ça parce que quand on a ba ngana ta kwa chikata na le roi moura na acte présentiel simbi faire go les amba mo siminga. Vous comprenez? J'ai chaud un à moi na o akoli éducation bien té. Papa a tia maman bango zemi. A mon atara mutalotoko. Ayebi papa n'était ça n'a pas bata mal éduqué, n'a habité à souka na classe ni. J'ai chaud ce qui est belé nenga na yebelier à souka na 5e. 5e ni. 5e CO. Vous comprenez? Son na yebelier na yebelier 5e CO. Donc mon a mutale kana TV ko finga maman a faire to mon netingana ya boy. Jamais na refinga maman abino. Maman musique to resuka na musique. Il y a des fanara fali. Nga des fanara faire rigola. Mais jamais na royena finga maman fali. Pour ça na fingi maman fali ça na fingi maman na ngai. Vous comprenez na éducation oh maman Isabelle Lobota pesa ngai. Donc maman ya muninga za maman na yo. Ce qui on finga ngai, ngai Elvis finga ngai Elvis finga le cas. Est-ce que moni maman biso mta finga avant dia. Donc ngai na rappeler ma musée ma maman ba on poye mta betila ngali solo. Abi maman biso c'était abi sanga que maman biso ndote ka lotoko mais ndenge ba biso na luka papa na ngati lelo na mona papa na ngate. Donc ba biso nga papa kan tsana nga ke papa na biso azaki client ya maman ya lotoko. Donc zeme kota na nganda ya lotoko. Mais na zo biso mamba solo yo bi Marichal yo bi ke Marichal père à ma bé hein.
omoni yo rose à soki maréchal rose na soki déjà okomi mwasi na ngai qui maréchal neutralité nga na yebi nzoto ya Jael bien très bien na yebi na ba moment o azwa ba sentiment na ye ici femme la rate 2 bouteilles de bière bon fort et c'est lui on parle azaki muto nga na soirée na ba so na posa nde na juillet ke nga mo mwasi pena ke na foutre les chambres na bimine non mais na yebi sa yo Jael soko continuer lisusu na kombo ya faire rigola à part nga y a 5 personnes ba bimano na otanga ba kombo na bango ba kombo on de banane mazaki moi si le là comme appelle moi ça ah sigo du sud bon Afrique c'est na nga l'équipe te belé Afrique ici en vivre ndafuisi romona la tabo webi pour la mort romona te ba tafuisi ba sala ba 5 cm ba sala musala ya ba mamba donc ça veut dire que mo bali na ta mamba na fuisi wana vipi pe na menga na bimisa pe oyo mo sola na ngai bon mona mwasi kitoko na elongi bo pembe kitoko makasi na pesi mbote na major pe qui vient ngai na pesi mbote na mikili wana bon mona mwasi kitoko bo pembe mais na kati no ebité azana nduta le roi terrassé en tout cas batu bolanda biso bo excusez ngai parce que ça fait mal hein au mona muto qui na ofinga maman batu donc on ba secret et na ba intimité na biso donc ya mona ba partie na mo nzoto na nga pe na mona ba partie na mo nzoto ne donc na bimisa la vérité donc on a entendu mais depuis 2017 donc azana nduta makasi pe azama moi si mo boso o koti okomi mbala mort ozo comprendre o do koti na chango ko bima na kitambo donc aza polé les passoires abimana ba garçon belé abimana ba garçon belé il y a internet mais ba 5 misu bano bimana e na kata ba boîte misu ba boîte de nuit kaka wana kata boîte de nuit ba bendi air mo des étoiles ba to limora wana ba vandi se vana ngobo na yebi ba masa na ngai donc tout ça les tours de rôle donc ba ya ba tenga na beta na jocho ba ngana beta na ye ba ya musu ba beta na moi si ya soif soit melika moi quand mukie karabo azu soif vous comprenez donc na yebi ba musu ba mané na kata ba kikoso na ba toilette plutôt ya ba boîte vous comprenez donc azam mutoyo des fois mi batela allo baté même azam moi si un peu na respect au topé bo pe sarabasi ana ba mi balé ba papa ba ni bataran ba papa moi na liboso enga na tikie ba ya na internet fa bimi na ye amosambo donc akimi amova na kasavubu alongo kasavubu ba komi na mbinza alongo mbinza pa comme na banda liboy ne kota kozwa zemi ya mwana liboso papa bango papa mwana za chargeur na chargeur mituka awa na molar chargeur ya mituka na molar mais nazo biso vérité pourquoi bolinga ka pembete nazo solo pembe jaecho mwana liboso abota na chargeur mwana mi balende na bi papa nete au mona lien des Holanda mwana mi balé papa na yeba na raté so nani so ka kosela mobalo bazana yo wana zemi andima aun papa obokola mwana ote jaecho Holanda lokolo mama na bango mama bango bota bana tata pe baba papa ming babota mama jaecho ba client na ye o ba no so malotoko pa na ye donc gare à toi vanda kimia soko continuer sur un combo ya faire rigola na tanga combo ya 5 journalistes wana mi balé ba na poto 3 ba na kina na kotanga combo bonde ba ndo sakana yo na kata ba boîte de nuit na kata ba toilette ya ba boîte de nuit. OK voilà tout mes capés c'était question ya Jael Chowana po za moi si tout cas il faut ba respect na moi si ezalaka elle fini maman a fait ya nani maman a fait à moi cité hein aza PD lesbienne toi aza robot libende à moi cité en plus maman on comprend donc on a déjà dans la malédiction déjà moi Elvis s'il te plaît Elvis ça va vraiment monter pour Elvis elingaba simba ba maman te dans son simbi maman elle aura simbi Elvis maman on a collé pas mère tu collé pas mère personnel ma biso do ba papa ba kufa mais père mais on aime ta collé biso donc na linga raté to soit na biso et le bata we ranson to soit na biso mais na ba maman te we ba na ba sala nzambe te mais nga voilà na ba maman donc tout ça na ba respect vis-à-vis de ma maman. Faire rigoler à un musicien mort na biso, c'est un patrimoine. Aza artiste un musicien oyo, le photo l'engelaye. À l'époque, à la fois congolais, yo j'ai ce musicien tindio on a fallait avec musicien té. J'ai là, allo bela falite. On a fallu de beta shit. Na ma makele. Elvis tout monde d'abord qui met d'abord to yeba. Le lot au monaki d'abord to monaki Charlie Prince.
L'air bandé ko attaquer Charlie Prince ah l'air bandé ko attaquer Fally Ipupa bino ba Gaulois bozaki simana ye et s'il te plaît là si sa question nango répondre nga to monde qui l'air Charlie Prince ah bandé ko finga Fally Ipupa bino ba Gaulois bozaki simane bandé ko appuyer mais lelo to moni de nga balobara 6 mai baluka 9 à notre grande surprise lelo Charlie Prince contre Ferregola tout le monde a kasaki direct au finga Ferregola aro lo ba vérité les rabanda ko finga Fally bino baba ki wana ndesa ba vérité au Charlie Prince azo bimsa pona Fally mais lelo ba vérité zo bimana ngam na bino Charlie Prince face à Ferregola tu peux d'abord dire quoi aza Charlie Prince aza non na poa na ngate bon comment na poa faire comment bien ça kazaki camarade à Ferregola camarade na âge mais na maramute ngapona répondre de Charlie Prince a lukanda ko fouté là maman moi mukolo mtafuta agenda ko basala ba émission wana maman moi mukolo mtafuta agenda ko c'est Mario irresponsable. Charlie Prince il est qui d'abord dans ce pays? Charlie Prince il est qui d'abord dans ce pays? Journaliste journaliste nini asala mission nini impact essayer nazabo aleki Willy Kaem toi le kingai ne asa toi le tout ce que bajeko Charlie Prince a aussi makam oyo ye mora yebi mama osala meza buzoba. Vous comprenez? Mais Charlie Prince a fingara falit. C'est la fingara pe falit. Les lots soit moni falon pe malamu. Charlie Prince pour ngana répondre na bien. Alongona via ko bimana ba mama mibimba. Ba mama ba futela ke banda kulongona si mama. Vous comprenez? Longona si mama. Charlie Prince alongona si mama. Vous comprenez? Parce que Nakiyemo va refouler pas même à ta studio. Pas même à ta studio. Comme on a journaliste à Komaka c'est une libandibo. C'est pas sérieux. On prend après Luka Guillaume Guicho abingsa alors là tampon. Vous comprenez? Donc Charlie Prince a yebi era aussi ma Gaulois era aussi ma faire automatiquement aussi ma biso. Ngati ngana fun na bo longa na chaîne bo longa bo a etali yete. Chaîne na yena est ba Gaulois ba s'abonner na chaîne. Chaîne impact t'es sans impact. Mais avant bila ke mabe Charlie Prince abimana camarade maman na ye. D'ailleurs on moni vie na ye camarade na ba kobimana ba maman mikolo. On prend ngapena pona répondre ye bien. Allo ngwana nu na ndako wana ba futela repa maman na mukolo. Nga mone maman mo mukolo makasi. Maman na roza za ba 75 80 ba 75 78 ans. Vous comprenez? Donc allo ngwana wana Charlie Prince nga kala na ndo kanza za maele. Mais na comprendre ça vrai zoba. Na chaîne TV bino ba biso ta YouTube ne ba zoba. Net nga na YouTuber ta. Nga mutaya na YouTube c'est Matika Songo dadi na pese mbote. Nga na uta na Soli TV na ina RL TV na tavana ba bébé Bercy. Vous comprenez? Et bon quand na TV ndoza maele. Mais bino bango ba ta TV ba lo. Bon est-ce que muto a réfléchir le roi ndakala bonga koza maele. Oyebimbi sana ndakala. Tanda ke bongo ne bera muke. Charlie Prince azana niveau ya ferete. Ni na niveau ya ba Gaulois, ni na niveau ya ba communicateur ya Ferregola ndeto zaboye, ni na niveau ya famille ya Ferregola. Niveau mon abinole le pabi ba vérité ozo lobande sa bino salate. Atika bo za Gaulois te. Oh. Mais nana ebite que Charlie Prince est warrior. Yo ebite ba vidéo mais yo kanga ma médaille. Na rata carne. N'importe quoi. Charlie Prince il est qui d'abord? Nous avons dans le bel Charlie Prince il est qui d'abord dans ces pays? Conférence de presse tout le monde a Charlie Prince mutazara na mbongo nyesa. Moyibi par rapport. Ozala mutafuta ba mbongo wana mutapesa ku bato transport aisha koko. Yebite Charlie Prince akima na mbongo conférence de presse à faire. C'est Moyibi. Deuxième fois sous toyeli sous ba kimi biso sous na mbongo ya orchestre ngo ba kimi raba na mbongo. Laurent Tonda ça pesa mbongo à transporter. Ah bon wana ngana ebité botuna bo luka ba numéro na ye bo benga ye botuna mambona ngana ebité on prend na ebité omoni ngana chaîne na kero na kero wa la vérité tout aussi mba mutute oh exact vérité ngane naza journaliste na la vérité parce que j'ai des preuves nazala qui na kata salwana on est sans na besoin atuna ayo tuna ngama kama yo mona teke Charlie Prince ki mana mbongo aisha ki abimisi mbongo na banque ya Kaboeli bato yebi aisha mtaka ko aider batu na dernière minute pour comment aider ko kenga mais si combine bo tshaka batu ba yiba mbongo alinga nga fingisa kombo ya les padres alors les padres apesi mbongo à transport. Mais il est tellement libandine à mon wana à Monica va y barra bambongo.
yango ni vina ezaka bongo ko bimana ba mama mikolo vina ezaka boyo azotrenga leka boyo c'est un aventurier tout fait c'est un aventurier vous comprenez donc c'est un aventurier donc yeko lata ne faut ba mama mikolo faut oza libabe Charlie Prince luka lo nzambe yango mona vino eza stabilité donc ba mama pas lata bien faut ba mama moi mikolo ba o age maman na faut asombele bilamba po azwa mutuka mo atamba na ngwa so Mercedes mama mo mukolo mtasombele yango mutuka na imte sala ra imte ala yeso na ba no abi ya vivre ka bien Charlie Prince abi tisi ko ya vivre bien d'être ko vivre pour vivre bien faut avoir biso za indépendant apa mo na nga salaire na awen o mo na ngati na bimana mama mo mukolo na bimana PD mo boye mo ba na bango mo ba PD Charlie Prince c'est un aventurier. Preuve ça va pas boyer les preuves. Nana ba preuve. Nana ba preuve. Non c'était preuve. On prend abimana ba pédé bel effort. Attends, ana abimana pédé moi kufa côté nga foot là na bandala nani. Daniela. Attends kufa. Attends que moi c'est Charlie Prince. Charlie Prince c'est un aventurier bato ba Hollande bo mone suna fali ba kabwana. Mais est-ce que vraiment est victime si ko est victime et lobelo te pona to mona ka yemo ko so ba direct et bisoté ba sala mam na ba victime ngana victime ani ba sa mam na ba victime mais ngana c'est Charlie Prince ce que Monique au bandokum ozano mutu ya fali batela mnono calme tika ba golo kimia oza adversaire ni affaire oza na compétence te oza na poids à faire été ne lo monter donc tika ba golo calme oyebi bien ba golo soki oye to yaka pour net Elvis yan funane lo na ko bang pa na yo te yo Charlie Prince yo un individu comme Charlie Prince na lo monter na ko bang pa na yo vous comprenez donc na ebisio là pas comment faire rigolo na kono là pas comment ba golo non Charlie Prince non ça trise na yo na ebisio keba na yo so continuer na combat faire rigolo au comprendre to diminuer to aussi ça yo ouais lo hôtel yo mona RTV TVS TVS ko tano ça ba benga na ye ana ko makana berere na ba faute on prend asa compétent c'est un aventurier tout fait hein na aja ke bon yo no ko linga ba mama mikolo bon hein privé né quand même mais ngai yana bibo ya ngom te pese mutu makasi ya robimana ba mama mikolo ponga na répondre ngana fanda chenga atanda ko za manzanza ata bikok mais naza chez moi na foutela ngo na mbongo na nga moko nga mais ye na ko foutela repa ba mama na mikolo na ba PD Charlie Prince ke bana yo nga na golo a viso fungoli boye o mona ba ko mabna golo faire rigolo ke ba donc ero luko simba faire rigolo o simba ba golo donc o simba biso tuna kati ke bana yo na ebisi yo ke ba oyoki Charlie Prince nga na za na attaque na défense ya faire rigolo nazala été na bimé mo muke na ye na taliba vidéo na biso Charlie Prince keba ko benga pe Aisha ko te po ya pesa ba rapport pa Aisha ko benga Aisha te benga ngai na numéro na nga to kutana yo to so. OK voilà, elle dit vraiment très méchant. Yo Charlie Prince oza nani émission nini ya danger yo sala na monde chronique musical. Hein? Faire go nga peso po nga peso mo valeur mo bo passer soit disant sur mes camarades ne mo ba yeba na sondeni avancer muta choko tambo na mo ito talaos muta apakola nini mekako muta choko avancer mo bali choko leki makaso mo misa sola makoso otokisa avancer ke bana yo ha voilà Elvis vraiment méchant to kompo ke malembe na suka émission na biso Elvis ba dire ba propos ya Virginie Manganga envers ba artiste musicien mususu apparemment to webi ke papa va lo ba ki mudnyo soza pembe na ye aza na polémique te boza na komba batuté bo concentrer kana bilo na bino mais ba dire ya Virginie Manganga envers ya ba artiste mususu apparemment penda ça fait mal hein ba artiste netinal comme ni Virginie Manganga Simbitina Koffi Olomide il fallait pas simba bon Virginie Manganga aza mukolo baza ba sero ba bandi pe ba marakopo liboso na biso na bino donc ba propos tenu eza ko engager moko yemoko ye ba marambo alobaki soki eza mabe etalika yemoko soki eza malamu etalika ye on prend ero poser une question na oyebi ke liona lio balia na te ona za ngamu na bino yango wana. Merci pour et voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci toi, tu as vu le lien pour Panzana. Tu as vu le lien pour Charlie Prince. Tu as vu le lien pour Panzana, la vérité.
Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Kende na yo na lembi wana nzembo bayembela bato ba Charlie Prince Camille te mosa na bengana. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'ai dit kolia ba munongo ba limbiolongo po sepelisa maman bato ba futela ronda. Ah maman bata koli. Voilà, merci Elvis Liafou. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci derrière la caméra. À toi, Armel de mon cœur. Bambo Tabagno Swalingaka. Au mot de la fin de l'émission, Allélo. La ligne Arabos, c'est la chaîne Papa Clovis, n'a pas ses mots, n'a pas ses accords, la chaîne Clégie, n'a pas ses massananga, n'a pas ses mots, Zeis, Mobala Mundo, n'a pas ses mots, n'a dit qu'il n'a régie finale massananga Montarana. Donc on a passé par union sur moté dans l'équipe Mobimba. On a parlé na biso. On a parlé na yoga qui babio. Ba yamba bago. Nana représenté biso ba yamba biso on a été. On a ndako na biso. Moi mi ko na mona na été parce que na zaki na moi déplacement moka na déplacer kana commune hein. D'ailleurs sur na bandel na zaki na quelque part parce que na toko kokufela. Na matanga bakunda ko lobby siko na zongeli siko scène ta normal donc numéro na nga téléphone ezab Charlie Prince wa numéro na nga so na on te na rebandel opesa benganga poya za bon aro benga isha même batu nyos bo benga isha bo benga isha pon aza patron hein oui a patron na ngai aza patron na ngai oui na boité mais vie na ngai ngana kan garçon hein atana mama biso mo uto aro maîtriser ngate batu to ba benga Charlie Prince o ba na problème na nga o ba plutôt ba benga nani Aisha koko ba na problème na ngai numéro na nga na pesa bo benga ngai au moins niveau ba banga nga ba banga tana comprendre pena ki nga ba banga nga fort bo benga Aisha pon bo komela Aisha koko pon eza Aisha mtoti na lo ba marambo faire répéter mtoti na lo ba marambo nga na défendeur on prend naza golo à vie na pesa numéro na nga téléphone bato ba benga bo pesa ba rapport pa bato batiki Aisha koko bo pesa ba rapport pa fina nga mikili bo benga ngamoro na téléphone plus 243 89 51 81 641 plus 243 89 51 81 641 ba mbote na ngai na dadi akuza kan puissance mais c'est 60 pourquoi pas na venanga Merleba ou na Bruxelles wana pourquoi pas na Sam Kuku le nécessaire Sam Kuku le nécessaire moi bato na boaki wana bato na na bosa na papa nanga Arthur etango na maman Brigitte Boluku na États-Unis wana pena ba parent nanga na pesi bango mbote par rapport à Mambotale na yaka uniquement pour le belande Charlie Prince nani pecho na ndumba la ramosi nanga na bosa elo mo apesa nga ba infection hein na kota hôpital mona kitambo na Kams wana j'ai chaud apesa nga ba infection bato ba yebi ba 2018 2000 normal ka kwanza ye apesa nga ba infection. Les propos tenus engagent que moi ça salité le roi j'ai chaud na ko merci beaucoup Elvis. Là je dis encore merci à Simple. J'ai chaud papa nous anomi à lotoko zemino kota na si dinga lotoko j'ai chaud yo go finga faire recter okolo bana faire recter okolo bana maman faire recter. Merci Elvis. Voilà, je dis encore merci à Saint-Patrick Poncé. Merci beaucoup Yaya Willy Mouchet de Code Mondial. Merci beaucoup à Bruno Lubi Kambongo ya propre pas n'aimongo c'était raté. Merci la million Smolinga Joyce Tumba autre Madi Benzema de la presse. Abonnez-vous massivement à Congo et 50.com. Opération 30K. Bo sepel sabiso bana mondo. Tienga na bino tokutana émission sika. Bisous ciao. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!